Il y a Gabi Andimakesa Bakou, la poussée. Ah bon? Oui. Donc, Batumoko a besoin, Bango de Bassel, bon, qui dit à l'élo. Mais côté Moussouba, c'est bien le comme Ninga Salia Malomba Kumisamote. Ok. Pour yo ba violer sanda kuna ona mobile nuna bana na o ko yo vendre combat Teresa te. C'est que ça oza fanatique na nga ko vendre combat na te. Niveau vie au mener salité bo sotonga mena ngote. Ok. Pour na nina camarade noté. Ngati ko za camarade noté. Ici comme tout ça qui camaraderie ngande kutu yo za na numéro na ko benga benga ngala likalika be mission na salité na tika pour linga ngote. Le parcours à vie na yo. Vous avez bien éduqué, na parcours à vie na yo. On a makambe belé à ma bé. C'est dans la des fois. Oh. Que Botaki Teresa. Papa, bon, tu n'es pas un leader. 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 Donc, tu n'es pas un combo na obanga yo. Moi, tu peux dire dans internet, dans les réseaux sociaux, la mouki, par rapport à photo mo zo circuler, mais na ba communauté ba chaîne belé tout le monde peut la communauté à la chaîne SB ou peut tournera de temps en temps. Babako babi ki balinga mama bango tete. OK. Quand boluka kimia, bolonga mama ba kuke. Po ta boluki kimia, boluki ko na misu na monoko, ne longi bat ba mona me motema boluki kimia te. Ozomona bolinga kaite puis muto abongo ko muto ngwazo sur photo abongo ya ko chango na chaîne ya sila ebo muta chango te. Timite ka ko chelo ko mona na chaîne na. Ta aussi la pression nous permission te chelo ko na chaîne te ko tiate. Est-ce que SB ça reste là? Mami yo sambo komba ba komani za yo. Toute une question. Quand on a tout notre yo de quoi comme ça né. Nga ça satan. Parce que yo ça S tête. Yes S bet. Si la bisale. Mais bando ke bele ba dérange na likamba ngo ba luba za chaîne. Kasi ke ba kendaki ko salela ye chaîne ngo bazai na bande kwa ngoti. Ba bi à travers la collaboration. Mutu so na travers la collaboration na mutu. Associé na nga. To pe loko mo boto mutu mo sunga se loko mo bonde loko ne komi ya yi. C'est que Moutouane est que l'eau pour contre l'eau, réconciliation, le côté de théâtre. Hypocrisie, ça m'a bien. Hypocrisie, ça m'a bien. Ok. Tout le monde a un bébé, tu sais, ça a un bébé, tu as allé. Ce qui te sert les réconciliations psycho. Ils ont quoi au pasteur de la famille Gabiso, tu vas dire un bébé, tu vas dire justement, va condamner personne là, nous sommes qui a été. Bon, ce que je y a qui va pas quand il faut comme bima batumi sous babima na kata salle, on bima to sambia si la zalati. Bon, tu crois que se réconcilier to yé, mais au bon menga pozo na musa persuka. To solo la bien. Mais aux gens na idée que ndete comme soit le frère chile poisson kufa. C'est que tous à la boue bateau va garder fin à bango. Vous êtes prête, Pélélo? Il y aura se réconcilier dans le Moussoussou. Ngaza binemi batute? Oh, bien. Ngaza binemi. Mais tu as quand même l'internet. Te nana binemi. Quand est-ce que tu as des conseils bagarre beaucoup moins de moi déjà? Naza binemi ba fanatique révolté. Sona na hotel to bunana hotel luka ko za ennemi nanga po o dembe na succès na ennemi te. Mais le bande comme ça ba baba bi abi soyi de lo bande ko na ba yokani. Bandiko celui le bayokani si la belle vie va pécher tout comme ça so bayokani apparemment binope moto na binoko kita mwanda po bo diembela bango to diembela mutu te baba c'est quoi biso diembela mutu te netinga boyina batona nyoso to wana utangi o to lobisiko est-ce que tu as un problème pour la sila soki bakangena kanda pour la sila etali bango mais bango monde bakangena kanda na en dehors ya makambo sila papa omoni bagiaro ndenge za boye et bimaka na miso ba tusiko ke ezaka guerre mais ba guerre ezaba guerre kala ko solo na mutu bo solo la mais olinga na mutu mate siko ndepe ba to ata to laksa siko na bato hypocrisie za mabinde bimati bo eza lelo si arrivé un jour nande moto autant comme production moye ba tibino mbalé tableau moko ya non jouer na ye mutu solo na ata soki na sina yaki na site tournage mutu to solo na ni to so ba tenga na tableau mona ozonga au tiki mbo tournage mais pas moi bi groupe c'est manem de simbi théâtre comme lelo wana na bango ti ngape pa na biso na bi kalebi muta simbi nini théâtre lelo oui so le bisinga groupe simba muta simbi théâtre lelo na tout no ba production ya salaka na mona no te groupe simbi sali nzunzinge bengi bato ba tourner kalebi production ti ali koloti
Mais quand tu as bano groupe Simbe Bimisi, na groupe. Caleb pas Bimisi kaka. Ah. Et bien, je peux Caleb. Ah, y a toujours compliqué. C'est compliqué, t'es un sur le Caleb. Ok. La Duchesse Caleb. Thérèse Caleb. Mélina Caleb. Dingizoyo Caleb. Jeff Julien Caleb. Nathan Junior Caleb. Aigle Caleb. Nani Sous. Kyodo Caleb. Caroline Caleb. Nani Sous. Paco Rabani Caleb. Mais apparemment, si je suis un star, je vais comprendre fan de ma casse ezali. C'est bon, je suis un fan de thé. Je suis un téléma. Je suis un ngai loko okene ne besoin simba. Ba star au simba bimisi. Donc ici pechanga. Atuna penda sauter. Atuna penda sauter. Même tout le monde a posé le mais attends posé quand même une différence ezali ya jeu. Yanine. Ya jeu mon a posé quand même bazar mo ba posé le bazar mo ba couleur rebelle. Couleur nini nga mon ka poser le be pas ka poser le mbi. Vous comprenez na Caleb ndeni. Caleb likolo hein. Makasi, makasi. Voilà, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, excusez-moi, il fait trop froid, il fait très, je dirais même plus trop froid ici. Donc, je suis un peu enrhumée, je m'excuse d'avance, ok? Yeah. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir à moi. Voilà pourquoi, quand il y a à dire, quand il y a à partager, quand il y a à vous informer, on vient toujours pour vous informer. En tout cas, je tiens à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés de MK Mbelou TV officiel. Je tiens à vous remercier, hein, je tiens à vous accueillir personnellement ici sur votre chaîne. Avant de commencer ou avant de plonger dans notre analyse, je crois que je vous ai mis cette partie de vidéo de notre maman Thérésia Ano. Hein, maman Thérésia, vous venez d'écouter ma propos naïe, ma kambo alobi. En tout cas, elle a beaucoup parlé, la famille. Je suis juste partie parce que j'ai juste voulu que ça la analyse na épinglé mon clé mon on a trouvé qu'il y a un mon clé et puis que je connaissais un peu de partager ça ensemble avec vous, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. La famille n'a évité en tout cas. Bible lobi na biso moko tomi balé ceux qui ba yokanité batumi balé hein ceux qui ba yokanité bakoki ko marcher ensemble été. OK? Là c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Na yoki passe na motema nanga. Na yoki vraiment passe na motema nanga ko yokaya no lobi que ata bati tableau moko na muto ayoka na été ata zalaki déjà na site ya tournage a tourner te a okende. Est-ce que bon mon a degré ya mutema makasi boye bisanga na so bon mon a degré ya mutema makasi degré ya haine o iza kati ya biso ba être humain batu o nzamba lola akeli. Comment tu commences à niveau haut? Je pense que bozongi na ba vidéo précédente na kata MK Mbelou TV officiel. Bon mon na vidéo mon ataki ezaki na photo moko SB et partager ki yango na page na e. Ke toto mola ekolo na kati ya photo wana ezalaki na photo ya notre star. Bellevue Kondi la patrona na Poutine de l'écriture. Ezalaki na photo ya Ursule Pechanga Mobutu. Ezalaki na photo ya Dinana la douce. Ezalaki na photo ya président Caleb Bienvenue to Kebana. Et puis ezalaki lisusu na photo ya président Elombe. Mususu ezalaki na photo pe ya Duchi Kapanga. La famille. Yana lobby jamais. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Hein? Dans lundi, émission au Nabi Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes comme dans le niveau, il y a c'est qu'il y a des choses. Au biso, to ya kaka, to lobby, tout le monde a tépé, to yébaraté. Pour façon, il y a un lobby, on peut péter, mais son lobby, tu as la deep in her.
C'est-à-dire, autant la nakatinaye, tu vas sentir que non. Boyebi, eye banaka, eye banaso mtalo bano likambuka likolo, mtalobi ne katika loba, mtalobi on forme avec considération, mtalobi likamona pena avec seta beti pena tung. Yana alobi, Thérèse, yande konabiso maman na biso Thérèse alobi, jamais si la bisalu akoki kotia elima wana photo wana na page na ye, jamais. Maintenant, moi, je sais pas jamais parce que il y avait Longi. Il y a Belle-Vie Kondi, il y avait Longi, il y a Ursile, et puis il y avait Longi, il y a Dinana, et puis Longi, il y a Papa Nabiso et Lombe. Là, je sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi il y a Anna Alobi Makambu Yabo. Et la famille, et ça linga pasi. Et ça linga pasi koyo kaboye. Et puis, il y a un peu sous ce thème, sous alobi, tant pasteur de la foi, ben saka batu bango pour se réconcilier. Toyebi ke muto akendaka teza sila bisalu ayaka te. Muto ayaka eza Belle-Vie Kondi la patrona. Wana to marché ba mote to lo bango polele à haute voix. Muto akendaka ko se représenter, muto akendaki ko se présenter pardon, pas ko se représenter. Ezaka Belle-Vie Kondi mais sila ayaka te. Yana lobini nike bato bayaka wana bayoko sambela petango bakei bachelo poison na linzaka po ba bomayo. Moi je me dis Belle-Vie Kondi a boma sila pour gagner quoi? Pour gagner nini? Sila za sila Beckham na ndenge na ye. Ursile aza Ursile pechanga Mobutu Black Line na ndenge na ye. Dina na la douce, aza dina na la douce na ndenge na ye. Belle-Vie aza Belle-Vie la patronne na Kondi, la poutine de l'écriture na ndenge na ye. Donc Belle-Vie n'a pas intérêt. Hein? Elle n'a pas intérêt na banelongo 3 fois. Ya kotiela mutu mo poison quelconque pour gagner quoi? Bango nyoso tunde bazana mutu na mtaza chef na parti na ye. Mutu na mtaza ko gérer ba compagnie na ye. Il faut qu'on se le dise la famille parce que ça toke na ngambu ya Ursile a na ba compagnie na ye. A na restaurant, a na salon de coiffure, a na style na habillement. Surtout que kota dina na même moto e kota sila nenge moko to e kota la poutine nenge moko no mutu azana eloko na ye oyo ye avandela oyo ye asalaka sikoyo mutema mabe o Belle-Vie akozwa po ngana tangi komba Belle-Vie parce que muto to eba ki ke bazo ke po ba se réconcilier c'était Belle-Vie Kondi la patrona maninga msuba se présenta ki mais si la se présenta kate parce que peut-être ba ebisa ka ke ayate po ba ko tchele poison ou quoi. Point d'interrogation. La famille te baby si théâtre. Théâtre et baby. Théâtre et baby. Ngana yebi batu biso ne ba fan. Hein? Biso ba fanatique ne. Il faut to yaka te ko lobela. Ba star na biso. Biso ba fanatique ne photo yaka ko lobela ka ba star na biso. Ce n'est pas entre vous les artistes oye au vandino na plateau o mi bimisi penza ko non moi je suis boy. Ngana family bota. Ngana pesha lover. Ngana dinashu. Ngana bakouk. On monte ko aussi sa carrière. Aussi sa carrière. Pour il faut yo au sala pe batu bazaka ngai ne naza boye. Exemple naza fan ya mutu kingandi. Batu ba commande ba fan na yo na musala ozo sala. Et ozala mieux que bino na bino. Yo komi yo zo sa musala. Ozo bebisa musala na yo. Okomi fan ya mutu moko boye. Obo sala ne musala moko. Okomi binemi na baninga mususu parce que ya na lobi ngo penza bien. Que ye bato nyonso to bayoka na anete. Une fois bakuta na production moko boye a jouer bien. A marché ba mote hein. Siko wana obongisi musala na to bebisi musala na. Excusez-moi. Obongisi musala na yo to obebisi musala na yo. C'est juste la question que moi je me pose. Parce que
Ton travail n'a rien à voir même si tu ne parles pas avec la personne. Oyo sali musala non parce que tout le monde ango il y a des pasteurs au biso ngala mandoka moi na kinga bona biso ana BAT pasteur osa na kati ya ambassade. Ne bi mais pasteur albaté à biso une église que non faut pas qu'on met la cigarette. Au mon serviteur de Dieu mais a osala na bralima na bra kongo na brasserie. Mais la masangate la grande famille. Là c'est la question que nous devons nous poser. Mais tellement Eza Moussala, il est là pour son travail. Aomelate, amela masanga, amela cigarette, aomelate pour Osa Moussala. Siko yo lobi ke nongane na zabwe na ataba benga na muto na yo kana na ite na ye na zan ali a tournage, na tourner te na zonga yana. Mais on baby sa carrière. O baby sa carrière yana ngai. O baby sa carrière makasi. O baby sa carrière na o makasi. Na vi photo luba omoni bino nde boza na boza ba pion moko boye o eza ke so bosangani bo tombolika kita Kongo ndenge sila tiaki ata bolobi ke sila te muta tiaki mais biso dato mona ko na page ya sila parce que l'homme mon côté les kanasha na sila to na page ya sila sans sila pe sa corps. Ata baza à travailler en collaboration na mutu collaborateur toza biso surtout intellectuel toyebi que même si vous travaillez en collaboration avant de faire quelque chose de décision prise ezalaka ya ba collaborateur non bozino décision en coucou et puis boye ko exposer là ngo batu libanda wana to boy penza boye oyebisa biso ke oh non si la te boye te biso pona biso toyebi ka ke eza si la mais ndeko na biso si la comprendre na le bi na lingi na ngata bendi na enkoni fabrikas lo ba benda nkoni abendi na nkoni bayokana bandeko na bino bozolinga te pourquoi siko bozolinga te bandeko na bayokana c'est parce que vous avez intérêt dessus bozana intérêt moko na kati wana po bobi ke so bayokani makambo bino bosala na CCC na cachette wana bokenda OK bolobi mabe po na intel OK tumbi muninga otumbi muninga po bimake yonde mtolinga mutu wana mingi yango bolinga te bandeko na bayoka na po boyeba ke source ya revenu na bino ekozala diminuer pona nga na selonga na lobite ke selo yonde ko yozolanda nga bo finga nga pete parce que mutu na mutu osa analyse na ndenge na nga no sa analyse na ndenge na nga excusez-moi ngapo nanga so bandeko bazolinga ba artiste abakouk bazolinga te que si la bisalu na belle vie candidat patron na bayokana c'est parce que bayebi ke soka bato bayokani mi balé bato mi balé bayokani ma bisesili donc ba na système à diviser pour mieux régner bayebi ke so bato mi balé bayokani penza en tout cas makamna biso esimba souté photo ni atambusu na frein to sala de sorte que bateau yo mi balé bazala toujours boy po biso to renyaka to yebi na biso ngo ça c'est fait hein même na ba famille to yebe sala ma mona mutu mo akenda ko nia ta bandeko mususu pandeko moko boy o aza peut-être likonza famille ba mona ka yende mutu malamu yende mutu alobaka bolamu yende ko wana yende or qu'en réalité c'est pas le cas ça fait trop mal vraiment au cœur de voir ba makamba boye ba artiste na biso pardon ya minene boso bazaki pena baza uni nde ba l'union fait la force la poutine de l'écriture pena lenga tout takana terrain tozui si la bisalu bekam nenga ni ataka na terrain to koti si ursil pechanga nenga sukula na terrain tozui dinana to chiewana mais on est poisons batana nyoso ba comprendre que bateto soka to tiki bango biso to limwa to zala exterminer c'est pourquoi mutema mabezo kota na monde théâtre pour nanga soki kaka ba artiste bango moko batiki ko zala fan ya artiste intel théâtre na biso ekeliboso théâtre na biso ekeliboso la grande famille. C'était juste là une petite analyse de ma part, moi votre humble servante maman MK. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir, la famille. Et si vous êtes nouveau,
N'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. Je suis là, vous servir ce mon devoir. Je le dis toujours, quand il y a des remarques à faire, il y a des suggestions, il y a des conseils, laissez-nous sous le commentaire et vous allez la bienvenue. Parce que pour moi, ma maman me dit toujours que Moutounio surtout na vie, na balankine. Moutounio surtout na vie, na ba problème. Moutounio surtout na vie, ka parfaité. Ce moment que maman MK déborder dans le langage, au comment maman MK tu dans commentaire, maman MK prochainement a diminué ce qu'on a bongi ça la besoin que la pour. Maman MK a tolingo c'est la bise le kobo. Je suis là pour vous. Vous s'abonner à la chaîne parce que vous avez confiance. Vous payez vraiment confiance. Là moi je peux pas le nier hein. En tout cas, je vous félicite beaucoup parce que vous avez choisi un bon endroit. Vous choisissez un endroit où vous êtes à l'aise. Ah, bon, yo, comme ma fille, tout ça là-bas, analyse loyale. Je profite de l'occasion avant de couper pour vous demander à tous les abonnés. Naba na surtout la famille Bot. En tout cas, film na bu ce les cas déjà Tartuffe, ils ont les cas déjà sur Bellevue TV. Allez consommer. Consommons notre film Tartuffe. Un bon film. Un très bon film, je vous jure. Nga nota la film na zo zoya ngai chaque jour. Ils ont enseigné nga ils ont côté ils ont fongola nga ba mémoire de voir ba tuloko ozana mutumo boy lokwa da costa na vie muninga moko boy. Yo mona ke ka muninga mo boy linganga mais oye ba te ke nzoka a profiter de derrière yo. Osa yaya mo boy net ba ya milo na ya Serge pas Bellevue. Nzoka yaya wana yozumuna benga kwa kumisa ko tale boy ok pour la yo. Donc on apprend ba théâtre na biso za wana ka te poto ya to seki tout et tout mais nous devons savoir tant que tous autres ba théâtre na to tira rappel leçon na kati parce que ba théâtre na biso za ba théâtre moko éducatif. Donc voilà la famille ba ki na ko kata analyse nanga ote sans pour autant nous parler de Tartuffe. Ils ont les cas déjà na Bellevue télévision. En tout cas, un très bon film et quand on est dans Zoloba, famille du Bota focus, travail, silence et encore une fois de plus, nous devons soutenir notre star Bellevue qu'on dit la patronne. Quand on est qui soutient ma bonne delina biso, li bonne delina yo ya ata lelo tebi, batum susu ba bonne la 10 ans passé ba banzo ba result. Babanzo ba résultat lelo o mais le sambo ya 10 ans passé na sepela la femme tamara lo ba lo sambo futaka après la prière c'est la prière so tant Bellevue sengi to bonde la pona ye to tika ke na mabonde li c'est parce qu'elle sait aibi sekele ya lo sambo lo sambo futaka bandeko na ngai lo sambo brisaka lo sambo gangaka lo sambo lubaka voilà elinga bino mingi ba bonne na ngai ba bonne na biso o eza famille na bino Mkambelu aza mwana na bino bébé na bino abotami botia maboko kande bozo sala wana en tout cas chaque jour tozo lelango makasi komona babone bozo mata bozo kotala bozo partager pe en tout cas merci beaucoup na bino to lembate soutenez votre tantine que je suis, soutenez votre petite sœur que je suis, soutenez votre grande sœur, soutenez-moi de tout ce que vous pouvez me prendre. Donc, je vous demande des soutiens. Naïe penza Matthieu 7 le but demander et ba couper ça yo naïe ko senga ba soutien na bino na ba abonnement na ba partage na ba j'aime na ba like na ba botel la biso ba playlist lisusu eza na katia et aussi la biso bien makasi la famille. En tout cas, so Yesu Christ azongite ngana bino tokokutana na mbala sima. Ba bon début de la semaine na bino lelo toza tokomi presque na fin mois d'avril tozokota na mois o ngana bota ma mois de mai. Je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires à Batunion ça va bota na mois d'avril dans lobby les 30 déjà. Moi na bino aussi là tozokota sko na moi na biso bana me toza bana me boza so yebi koza mwana me tikela na commentaire que yoza mwana me obota ma tel jour en tout cas toko poisa yo pena ba bona ne ba joyeux anniversaire non pardon jour anniversaire na yo na ba émission na biso kaka ndenge ezalaka. En tout cas merci beaucoup la famille na kokata bouete
na osepela na yemba nzembo na biso ebetaka na bafilme na biso ya Belle Vie TV. Nzela mosusu te na kolanda, bobelese nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Baebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveve. Mosikoli oyo asikola ngaye, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ekosaka te na tango ya pasi. Baebasalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mosungi ya baveuve, papa ya borfelin, nzambe wana apambola bino bandeko na nga bisika nyonso ezwami bino. Abonnez-vous sur MK Mbelu TV officiel. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à Belle Vie TV pour l'autre la film na biso Tartuffe. Je vous aime de tout cœur, que mon Dieu vous bénisse.